Hello la famille, bonjour la famille. Awa toza na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Oyo toye kota la résidence oyo ya kitoko oyo, euto tongama tokota na kati. Awa toza na kati, ndenge na bandai koloba, donc toza na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Oyo toye kota la ndako oyo euti kotongama kala mingi te, eza ndako ya sika. Awa na commune ya Ngaliema na quartier Basoko. Quartier Basoko GB. Donc, pour naba ou baebi Kinshasa bien, baebi quartier Basoko, baebi quartier GB très bien. Donc, tu écoutes ndako oyo tongami sika, tokobanda na parking, tokobanda na présentation. Awa tout ça na parking pour au moins 2 jeeps. Donc, ceux qui ont mis tout kamiki, ata 3 et koka très bien, mais tout ça là qui yango totonga qui yango na calcul, il y a 2 jeeps. Donc ça va jeep le mi bala minene et vanda a très bien parce que espace vraiment auto prévoyé qui peut na parking de mekaki et kokoka na 2 jeep à minene soit 3 petits véhicules. Voilà, donc a toujours parking ndenge vraiment ya munene ndenge isaleli et ndenge toujours remarqué ndako auto bengango maison blanche parce que ils a tout en blanc. Donc eloko nyonso awa eza blanc. Et tout côté cinéma noir mouké pour et casser mon mouké, mais le pango est tellement propre, ndaku est très kitoko, très bien. Donc je crois que air toko kota nakati bison so toko zo accès et toko zo idée ya kota là, bon toko taper non nakati parce que tu as derrière la porte. Voilà, donc awa toko ti na premier salon parce que ndaku na biso eza na ba salon mibale ou eza premier salon ya C, entrée principale nango yango wana. Voilà, Bozomona, donc Bilore Belé Awa, ils ont toujours en blanc, en noir et blanc, parce que ils ont couleur au propriétaire Aponaki. Donc, on a premier salon, au dans salon, il y a entrée dans le salon principal, et Awa, tout ça, na cuisine. Cuisine, na ba meuble, donc Bomoni a mis sala, miso mikende la cuisine, il y a ba meuble, ils ont continué comme salema. Donc, bilo nyonso eza déjà et l'autre quelqu'un peut-être poser en haut pour ndaku et kenembala moko na kosila. Donc a misala nyonso déjà si là qui à part qu'à moi quelques poses il y a cuisine et a toza na toilette visiteur awa toleki na première chambre où ils a comme chambre ndenge muta kosomba repona sera ko tia chambre de parents parce que ils ont la vie direct extérieure pour y peut bimemba moko à partir ya chambre. Et chambre est un peu vaste. Voilà, tu remontes escalier likolo. Moni a toi on a vu il y a balabala donc ils en vitre. Et puis tu continues tu matines à premier niveau où ils niveau il y a souka place bilor mzo ezali. Tu reprofites tout à la siko nase. Tu tali déjà tu moni salon mo eza na entrée wana. Tu moni chambre mo eza na se toilette visitaire et cuisine. Donc, toi, on a deuxième salon où il y a salon, il y a premier niveau. Donc, on a biso, il y a un salon mi-balé, salon à premier niveau, et pardon, à rez-de-chaussée, et salon à premier niveau. Salon likolo, il y a un balcon, il y a un go. Vous avez vu mobimba, il y a GB, ou ta GB mobimba, nenge, et il y a lili nenge, et ton ameli. Il y a un go, toi, on a salon, il y a likolo. Et après, salon, il y a likolo, tu reconnais, côté à ce chambre, total la chambre, on a c'est. Où il y a deuxième chambre avec balcon aussi, donc avec balcon la vie extérieure, hein, vie à balabala, vie au tal environnement, maramnyoso ndenge ezoleka na quartier donc très kitoko et à tokoti na quartier chambre pour na quand même dimension eza munene, dimension eza consistant et ndenge ingénieur atongela ki en tout cas c'est très kitoko. Donc tolobaki ndako na biso eza na 4 chambres. 3 salles de bain, toilettes visiteurs, toilettes au total à Libanda, il y a des travailleurs ezali et puis ils ont 2 salons. Donc au troisième chambre et na gauche à ta 4e chambre en goyo bomoni ezana moi biloko etikalaki ya misala donc misala onyo et auto sala makala mingiti. Voilà biloko misala etikalaki donc au total 4e chambre. Donc 2 chambres ezana 2 salles de bain. Et puis dans chaque chambre on a salle de bain et puis 2 chambres au total il y a souka salle de toilette nango toilette et douche nango et yango wana. Donc c'est totalement bien, tu remarques totalement des salons, cuisine na 4 chambres. Donc wana awa
tozobima sikoyo tozonga su na salon parce que oyo eza toilette visitaire, chambre oyo déjà totalaki yango na nsima na biso toza na cuisine à gauche et awa tobimi lisusu na salon ya se. Donc lupango na biso ezali très ya sika, eza très kitoko, eza na quartier résidentiel oyo ya quartier Basoko GB et awa tobandi sikoyo kotala libanda, totala ndenge batongelaki yango libanda, tozo étudier pona lobaki que moto atongaki yango atikaki espace oyo moto akobaluka lupango mobimba. Donc oza na temps ya kobaluka lupango mobimba, tokutaki na entrée principale oyo eza entrée ya chambre, soit chambre des parents, soit moto akozwa nde akoyeba soki akotia yango chambre nini, et toilette oyo nalobaki toilette mpona batravailleur, donc toilette douche toilette mpona batravailleur yango oyo. Et awa toza na escalier métallique mpona baciterne eza likolo, donc eza na place où batikaki mpona espace ya citerne au moins 1000 litres. Donc awa toza na deuxième entrée et tozongi lisusu na parking. Donc mpona baoyo nyonso bakoza intéressé na lupango oyo nalobi eza résidence, eza na commune ya Ngaliema na quartier Basoko GB. Donc lupango eza esika nanu mutu avandi te, kaka gardien oyo akengelaka awa nde yende mutu avandaka wana. Donc bonne chance na baoyo nyonso bakoza intéressé. Numéro na biso eza affiché wana, benga biso to solola.